secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken alobi wuto Pretoria na Afrique du Sud ete États-Unis ekosala sika na boyokani malamu na bikolo bya Afrika. Anthony Blinken akozala lobi na Kinshasa mpe mokolo molandi na Kigali na Rwanda. Bokonzi ya mampinga ezali na bokonzi na ekolo Tchad Mahamat Idriss Déby Itno awuti kotia maboko lelo na mboka Qatar na mokanda ya boyokani na basimba minduki pona kofungola masolo mayema kopesa nzela na bozongi bwa basivile na bokonzi. Bato koleka zomi na moko babomami mokolo mwa lobi moleki na baye bamonani kozala badongolo miso ya badiadiste na engumba Tessit na mboka Mali pene na ndelo na ekolo Burkina Faso. Ekolo Taiwan esakoli ete ekobanda mposo moye kobeta masasi mpe kosala misala misusu ya mampinga na yango mpona kobangisa mampinga ma ekolo Chine maye malingi kokota na makasi na ekolo Taiwan nsima ekolo Chine kobangisa na masasi mposo moleki ekolo Taiwan.